Bonjour, bande kolenge zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skenyo su bozali. To so na soka ka libre li solo. Nalobi Bolanti pe bino nyosu ke balobi FARDC a récupéré localité kuna na est. Ok, bravo FARDC. Moi mamluba personnellement nananga na confiance na FARDC te. FARDC ba l'exhibition que c'est une armée très très incompétente. Bande konangai. C'est ça les inconvénients, il y a cause avec un président civil qui ne comprend pas la guerre et puis a nommé des généraux civils selon lui. Tout l'anda. Nde ba conséquences yango beaucoup mon armée zoko tepa. Toyokani. Faut tu peux abino. Boye bindengeni nchilo mbwana boutique yako ma président sous prétexte de démocratie. Tout l'anda. N'est-ce pas chaque fois que tala vraiment. C'est vrai, Mundela cause à peine à ba qualité, beaucoup qui peut s'inspirer nango, mais il faut faire attention tant que vous embrasser stratégie à batu mususu à 100%, parce que ndenge toza bona mokili ya batu. Ce qui nzamba lingaka ke biso nyonso même stratégie fonctionner pour na biso nyonso, ndasala ka biso nyonso ras moko. Tolanda, voilà. Ma créé biso différent, pour na pe kolakisa ke oui, nous sommes des êtres humains. Mais tous à peine différence, il faut botter ce qui vous arrange à bino. La France est une ancienne civilisation. So, la France peut nommer Macron. Macron est un civil à Outaki na Banque mondiale. Parce que Macron lui-même a vraiment proposé un acte dismantle armée française, vous avez la mentalité même de peuple français, c'est Kemba Bazo au combat, Bozana Bango niveau mon côté. Bon exemple, on appelle ça. Bissau en États-Unis, Barack Obama était un civil qui soldaté. But then again, les États-Unis est établi. Nous avons une armée forte. Hier, qui posait Bissau comme danger boité. Tozana Mamtola Bambino. Bino, DRC Bozan ba bébé. Tolanda. Bon, tu causes l'indépendance en 1960. Alors, Koluka Kebo établir ba civil comme vos présidents pour vous copier de Marc-Christian Bamindele, vous oubliez que Bango baza ba civilisation au ba siècle déjà. Ba leka beta pognon so bino bozo vivre. Tolandi hein? Et puis alors comme ça c'est bobo sani. Bamboka na Bouanviaka, Bakoma qui est établi à travers la guerre. Hein? Donc, leur père fondateur, Bataki Batabi Bundeli. Quand nous parlons de George Washington, Lia Zakadjano, one of them, Bataki Batabi Tumba. Hein? Donc, ce n'était pas pour Angleterre, Balala qui Balamutu Babi, ok, you know what, to les États-Unis l'indépendance. Non, we fought pour l'indépendance wana. Toyokani, voilà. Maintenant, tango bato babundaki. Maintenant, mboka balongi. Maintenant, babandi kotala comment tokoki ko créer un système qui reflète la démocratie. Mais poto comme maintenant na niveau ne fallait non ko bundanano. Toyokani bande konangai na banza hymne national na bisawa et reflecta kape babitumba wana. Hein? La France n'a pas beau Charles de Gaulle, c'est Charles de Gaulle attaqué général. Attaque civil cabo été. Bino. So, mais tant que bino bozo copier pour bon monnaie alternance aux États-Unis, pour bon monnaie alternance na France, beaucoup qui cause à l'inspirer, que na futur, c'est ça ce que vous voudrez avoir. Mais pour le moment, ce même style-là, ils ont bénéficié binoté. Parce que, na utikoba, votre armée, elle n'est pas forte. Bozana problème dans vos frontières ne sont pas bien sécurisées. Tolandi hein? Batiaka civil na mutu ya mboke sika armée eza blindé. Toyokani, n'étudiant aux États-Unis par exemple le ministre de la Défense na Pentagone. Hein? Je donne un exemple. Supposons la Russie balobi bon, toge ko attaquer. Ayebi ba stratégie loko nyako pesa comme commandement et puis to défendre les États-Unis.
tolanda mais bino siko boza armée za faible bozo ko dans boka na bino penser fandite à le bozu civil et puis quel civil un civil incompétent tolandi bozu mboka bopesier et vous vous posez des questions pourquoi il y a signé d'accord le loi lobby boy lobby a changé pourquoi il fabrique ba stand down ba bundate ba observer de la paix tout ça là qu'est-ce que tu l'on connais de l'art de guerre nothing tokani bo tombe na ba piège mindele ba tracer la bino nde place na critique quand même Etienne bon montant ya zalaki ko prêcher démocratie bande ko nangai démocratie ne fonctionne pas surtout avec les Africains. Pour nazolo baboy, nazolo bango na sens ya ko finga mentalité na binote, mais je parle que démocratie est un danger pour le continent africain. Parce que mundela yebi que tangu net bitoto ka ya DRC, tangu ba pesi bino indépendance, they knew que vous n'étiez pas encore prêt pour continuer ko tonga bo développer mboka na bino. Ba yeba ki yango. Mais quand ils vous encouragent aux démocratie, te l'as dit, hein, maintenant quand le pays se retrouve menacé, votre président démocratie là ne peut pas défendre le pays parce qu'il ne comprend rien, même comment on défend un pays. Tolanda, place mundela piège pebino yango wana. Mobutu c'est vrai mindele bachaka Mobutu, mais Mobutu azaki soda. Tokani, il aimait son pays et puis c'était un soldat. So vous avez vu qu'il faut comprendre armée et comment protéger Mboka. Bino bo tsala ba élection na bino po bozo kopiaka ba mindele. Bozo la kutu pena élection botikala osala te. Bongo bino bozo na président bino bopona ki akambaka bino comme qui hein? Te bozo na président bino bo votaki a diriger bino. Parce que c'est une logique qu'on a, Bovotaka Martin Fayulu. Mais celui qui est en train de vous diriger, ça, ce n'est pas Martin Fayulu. Voilà. Mouton dirigé Bino était présélectionné déjà par Bato Yoka Kaba Koloniza Kabino Wana. Bato Kaba Ngate Boza l'indépendant. Tolanda. So, Mundele de l'autre côté, comment on a observé l'élection, soi-disant, si madame va le bio tolingez à la faire juste, votre problème n'est pas makambouya une élection juste. Wana zaba distraction mindele ba créa. Bozo linga boza la lokola bango, mais la réalité n'est que c'est que dont vous avez besoin. Il y a une différence entre ce que nous voulons et ce que nous avons besoin. Tolanda, ceux qui vont comprendre nga pensate. Très souvent, Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Quand tu es à une bonne place, que tous les besoins sont remplis, ce que tu veux. Ce que tu veux n'a jamais été primordial et pas inanzambe. Vous voyez pour Anine? Presque moutunios, hein? Qu'est-ce que tu veux? Agoloba, je veux un villa, je veux avoir des millions, je veux, tout ça l'on veut. Mais qu'est-ce que toi tu as besoin? Ozana na niveau nini, qu'est-ce que tu as besoin pour un jour au million luka? La fondation doit d'abord être bonne. Tokani, hein? So, zamba yo kine yondongo le besoin nga ba villa olingi bobo. Maebi ke ozape na maturité wanate. Ceux qui va pesu ango, okoyeba ko batela ngote. Tu commences toujours avec ce dont tu as besoin. Et des fois, ce que tu as besoin se présente dans la forme, il y a leçon dure. Bien sûr. Des fois, souvent, Dieu place une montagne sur toi, devant ton chemin, right? And montagne, wana, parce que selon le niveau yozaleli, right? C'est à travers le test na ce que cette montagne-là représente, ndeko aider yo au développer maturité moko boye, c'est maintenant là qu'on est capable ya ko gérer certaines choses qui nzamba ko kopesa. Tolanda, hein. Ce qui n'a no komi na niveau wanate, makambia ce que tu veux, ezaka ba prière on nous amba ono kana noté. Toka na bino, ce que dont tu as besoin est d'abord important.
tolanda mundele asala bino jeu azwi asali bon envier cette notion de démocratie tolandi la liberté d'expression, mais posez-vous la question, est-ce que c'est ça ce que le Congo a besoin? Tokani infrastructure na bino eza poubelle, mai kutu ya pambo n'en parlons pas, energy courant n'en parlons pas, technology n'en parlons pas, vous ne créez même rien. Mboka na bino envahi, même économie na maboko na bino te. Siko liberté d'expression na bino esaleli bino nini? Tolanda comment yozoluka démocratie quand les besoins fondamentaux pour yozala muto zala l'aise ne sont pas remplis? Mozoluka démocratie. Tolanda banda konangai. Ye mundela azana ba social, azana makamne tout déjà bien établi. Ye akoki ko banda koluka ba liberté na ba expression na ye. Yota muto azana nzala na libumu azana tina ba liberté d'expression. Tolandi bosi boka muto azana nzala azokende ko senga biloko siko azoluka ba liberté d'expression. Muto nzala alukaka nano a satisfaire nzala na ye. C'est quand on est rempli ndoko ya na ba liberté no ya ba expression no. Toka mbanda konangai. Bino pe ba piégeaka bino kuna bien sûr en complicité avec Etienne de bomona chaque fois na critique ka papa wana. Tolanda parce que tango ya kazoluko démocratie na Congo démocratie, est-ce que le Zaïre, le problème du Zaïre ezalaki likamba démocratie? Tolandi ce n'était pas ça votre problème. Une nouvelle nation bauti aux indépendances kaka na 1960. Tatawana 25 ans après abandi ba théâtre de chez nous. Wait a minute. Mboka nini bino boyebi sur la terre des hommes ici? Oyoke, la nation est établie 25 ans après, bah comme déjà prêt à la démocratie. Démocratie selon qui? Tout ça l'andana bino. Bozalaki na même à l'époque de Mobutu, kaka bango ba mindele bazalaki pe ko sala bino ba je peux pas déstabiliser na bino. Tolanda. Donc bozalaki na ba montagne très très sérieuse. Ya ko surmonter nanu, ya zo betela tmasolo ba démocratie. Tolandi mais na tangu na angle wana loko ya lingaki ko kisamaki Mobutu akei. Siko bozi multipartisme etongi mboka. Na este kuna na bia guerre este tangu bandi. Mais banda après multipartisme na binoti. Siko multipartisme nde sécuriser mboka. Etongel bino babalabala. Bokoma na bakura na bamai na ba multipartisme na bino. Vous voyez? Donc c'était un argument qui n'était pas encore approprié pas na moment wana. Peut-être à ta siècle, mususu ke leki. Tolanda bande konanga. Mais ça prend une nation combien des années pour se stabiliser d'abord? Et mambo 25 ans. Tolanda. So, mutu seria ko kiteke Mobutu comme président en 1965. 20 ans après, au télémozi qui peleke senayo, yako bandaba, oh, démocratie. Oh. Tolanda. Et puis, pendant que Bakagamo yona ba Clinton bazo comploter contre nous, tatana limeta zoko ganga makamba démocratie. Tokan banda ngai. Ndebo mon place na ba papa na zanga saki kindokite. Muta mutema mabe. Parce qu'il faut que tala kananu ce qui est important. Et bongo pour Kagame a seulement apparu. Tolanda. Genocide en 1994. Kakaboya et Bandi, tout était déjà préparé. Mais préparé pendant quelles années? Pendant que Tatoyo, Azoko Bele la Kabino, démocratie, liberté, Mobutu sorcier, Mobutu boye, wana ba ennemi à Zaïre, bazo comploter, bazo planifier contre le Zaïre. Tato azo distraire bino na barguma ba démocratie. Na 89, bon, Mobutu andimi, multipartisme. Tous multipartisme. Tolanda. Ce qu'on va calculer entre 89 et 1994, combien des années? Presque 5 ans, right? Tolanda. So, pendant que Bozo ko fragiliser Mobutu, bon, après si bien votre volonté bolukaki, côté boye Paul Kagame na Oklahoma, yena ba Clinton bazo ko planifier plan mususu. Tolandi, hein? Maintenant, vous êtes un pays avec la multipartisme ndenge bolingaki.
sikoyo où êtes-vous tokani Mobutu balobi azalaki dictateur mais agardaki mboka ensemble bolukaki multipartisme po bolobi yango nde démocratie tolandi hein mais la chose qui m'étonne batu boni Tshilombo oyo akangisi na boloko parce qu'il n'a pas aimé leur discours tolandi batu boni Joseph Kabila akangisa to aboma carrément po balobaki ça qu'il n'a pas voulu entendre. Et vous savez qu'est-ce que Mobutu, Tshilombo et Kabila ont en commun? De bossa démocrates. Tokaki, tous les deux, bazaba Democrats. Tolanda, batata na bango, Laurent, Etienne, batelemelaka na pilier ya to libérer Mboka from Mobutu. Boka même Janet Azolo, quand nous avions libéré. Tolandi, hein? So le libérateur qui vous a parlé de démocratie, quand toi, le Congolais, tu oses de lui critiquer, bah betio, bah bomi. Teokani, voici démocratie. Maintenant, wuta 1997, bah dimenwatso, bah zoa binomboka. Nandenge, bah bomi sa, bah Congolais qui ont osé. Bon comparer ango na Mobutu. Qui est le vrai meurtrier? Mobutu a tué combien de Zaïrois qui parlaient contre lui? Wuta 1997 jusqu'à aujourd'hui, combien de Congolais vont perdre qui ont osé de critiquer que ce soit le régime de Joseph Kabila, que ce soit le régime de Tshisekedi? Tokani. À l'époque de Mobutu, aviez-vous entendu MPR aller incendier Jupia Mwasimoko na banane na kati? Tokani. À l'époque de Mobutu, avez-vous entendu les militants de MPR kokendo tumbanda kuyabatu? Ko vendela iskabilo kwa batu. Mais bolobaki Mobutu azali dictateur. Bato ya démocratie. Baza eux tous liés na ba comportement barbare contre vous. Tolandi hein? Aner qui est spécialiste n'a quoi arrêter les civils pour qu'ende kosala ce qu'il va faire avec les civils. Mais ça, Aner sous direction Anani, il y a un président où il y a lié na démocratie na bino. Tokani. Ndena zobake, bomwendenge mundele a manipula bino kaka. Na sina sebino ke religion na politics etambolaka de pair. Parce que ceux qui bolandeli bango mbalana bien, bazaka na même stratégie ba ultimately, c'est pour détruire le peuple, surtout les gens de tiers monde ndenge babengaka. Bako présenter une idée qui sonne bonne. Bazo like Sabino, bota la succès à idée oy. Mais mundela ko Sabino teke, la réalité de votre situation, idée oyo ezana na approprié pour na binote. Mundela ko Sabino lo kwanate. Alingi boza la convaincu na idée comme c'est créé sans cette distraction na kati na bino pendant que lui-même il est en train de voler. Tolobaka mundela elaka biso Bible na loboko moko, loboko msa bombaka na sima na munduki. Te l'as dit, hein? Mais n'est-ce pas que la Bible est toujours présentée comme une belle chose, un bon argument? Mundela elbino, Jésus, qui est la solution à vos problèmes. Mundela tongelbino kutuna beklesia. On a vu les paroles catholiques wana. Mundela ya teyibino bo se convertir. Tout cela ça sonnait bien, boki digi digi. Bolobe en tout cas, Yesu a délivré yo et tout. Mais c'est que mundele wana yake bandi ko yiba ba richesse na yo, a coloniser yo, a fiakolo ba fimbu, tolandi hein, et vous étiez maintenant affaibli. Tokani, c'est ça. C'est ça. Tolanda. Balobi na bino bosa lokola biso, kutu ba ke musika bazuna Yesu kutu ya mundele basale libino ye. Hein? Le Jésus que vous glorifiez, qui a été créé par les Romains là, Tolanda, voilà. Ba présenter binoye, comme ça tant que vous avez mon bien en tout cas, nous avons bien biso yeyo, beaucoup de zaraki kindoki, Tolandi hein, et ce n'est que toi qu'on a matoy hein, vraiment. Après, bino boganye le konini, Tokan madonangai. Politics la même chose. Etienne Aye, démocratie. Démocratie. Est-ce que votre problème est avec démocratie? Démocratie
Et il y a qu'avec le temps, Tolanda et démocratie, et ça, Babiloko, ils ont payé à tabac siècle pour finalement, démocratie, ça l'a vraiment observé comme tel. Bateau, Bazo, Lukana, nous leur survie, démocratie, c'est un de leurs derniers soucis. Tolanda. Pour Mouto, la seule qui est États-Unis et aux Européens pays indépendants, Azalaka civil la démocratie. Bitumbanano, Tokota la démocratie après. Tokane. Mobutu, Azalaki peut croire la démocratie. Mais d'abord, intérêt à Zahir, Tokota la démocratie après. Tolandi, hein? Bon, faut ça le bon qu'on aille pour au nom de votre démocratie, comme j'ai dit. Botala ba désordre tout le monde na Kinshasa wana. Il y a combien de partis politiques na DRC? Combien? Bosomo na makambo ridicule modèle oyo. Toza na ma problème très sérieux na mboka, mais tomoni ba secteur ya ba distraction que vous appelez les partis politiques ba. Botami. Tolanda. Bango tout, oh, c'est ça la démocratie. Siko balu la kana est kuna tang ba Rwanda ba beta kabino bakran. Rwanda a monité que bino besoin de démocratie, ce que démocratie est la solution. Ye Rwanda monité que bino besoin de démocratie boluka ki siko zo bunsela bino nini. Tolanda. Paul Kagame uta ki en États-Unis sika mboka ngwa ba démocratie. Ye azo practice démocratie na Rwanda. Pas du tout. Mais Paul Kagame azapele ko le roi ba Rwandais. Il sert son pays quand même, faut-on dire, mais le pays qui a servi mboka na ye. Tolandi, hein? Ce que kuna pas na ye pour bon mboka ne kuna batali makamba démocratie te. Démocratie s'applique et pas inabino. Où êtes-vous aujourd'hui avec? Tokani. Ndena baraketa tawana azalaka ndoki. Asala bino système ba missionnaire basalaka bino. Vous vendre une idée qui sonne bon aux oreilles. Mais en réalité, ce n'est pas practical à votre réalité. Nanu bokomi na niveau wa nate. Tolanda bandeko nangai. Bozana nous, bozomi lukana nous bo se stabiliser en tant qu'une nation. Pressé à démocratie bondo lukelango nini. Na mwani botanga katanga ka Bible wa, ndenge bosala ka théâtre na bino biblique wa. Oh, Bible. Mais si je ne me trompe pas, il y a l'isolo, il y a King David and King Saul. So, il arrive une période, le peuple balabi tolingi tozala na roi maintenant. Tolanda. Parce que le peuple wana bazaki influencé pour l'Égypte, skaba utaki kuna y avait des pharaons. Les autres nations bazalaka pe na baroi. Mais Israël avait aussi oublié que bango bazaki peuple moko bazali tout, donc lingomba bazoko se rétablir bauti na ba siècle ki boumbo. Mais balingi bazala dia na gouvernement établi lokola bamboka mususu. Ba Babylone était établi way before them. Tolanda. OK. Ba poni Saul akamba bango. Bomoni erreur Saul la salaki et puis erreur angwa ke osala ngwa avec qui? Avec l'armée ennemie, il y a peuple Israël, dos Amalekites. Tolanda. Amalekites, bazaki banguna peuple israélite. Hier, Saul a épargné certaines têtes, il y a Amalekites. Tolandi, hein, les erreurs qu'il a commises. Parce que ce n'était pas lui le roi que Dieu avait choisi pour ses peuples et ce n'était pas le moment. Avant Bazalana King Saul, je pense qu'Israël bando kambamanaba juge. Et Dieu était un acteur, le centre, il y a Israël. Il travaille avec les prophètes, Tozolanda, et c'est comme ça que cette nation est bando kambama. Tout d'un coup, baboyi, balingi ba imiter le système, le col la paix, ba peuple mususu. Tolandi, hein? Ok, maintenant tu changes le système. Là où Dieu n'est plus le centre, il y a Bango, mais maintenant, il y a la peine à roi. Bon, moi, ce qu'il avait fait. Tu l'as dit, hein? Le système qui a marché pour les Babyloniens n'est pas le système qui allait marcher pour Israël. Les pharaons, les Kemet pour Bazana, depuis. Tolanda, c'est ça quand vous copiez sans qu'on réfléchisse,
que bato tozo copier bango basi ba umela tolanda comment nation sali ba siècle déjà comme nation yo muto sali ata siècle moko tolingo copier nation wana na etane présent o appliquer ngo pa ina yo yes ya le kana ki penzelo yo zo le kana tolanda bande ko nangai nde erreur bino bosala ki yango wana nde tona saka bino ke na comprendre te blon batia ka bino na église na bino wana kutu parce que ce bozaki pepe moko bosambela ka pe solo botanga ka bible wana na solo bongi bosala bozo comprendre certaines choses exactement mutazo ko vendre une idée qui sonne bonnes oreilles que cette idée là est bonne pour toi tolanda bande ko nanga na vie il faut koyebaka positionnement na yo koyeba ko reconnaître tu es en train de traverser quelle saison bikopia kopia kebeke ndoko bomisa yo tolanda omoni muninga asombi jeep yo mutema dugudugu omeka boesimbite ozonga boesimbite obandi ko développer zuwa pona ni parce que ozo convier jeep ya muninga obosani que peut-être yo na minute wana dans ta vie l'énergie astrale n'est pas encore à ton faveur. C'est ça d'abord ton problème. Parce que mutuna t'en aye. Yo cause à l'ozo traverser, je donne un exemple. 7 ans, il y a Sarah, nazo nyongo nanu mwamuke. Ozana na moi 7 ans na yo. Mais pendant tes 7 ans, muninga sombi jeep, tout ça va être bien avec lui. O comme quoi envier. Qui t'a dit que ozana libabe? Qui t'a dit que yo kumbaka jeep te? Tu en auras. Ezaka que cette période dans ta vie n'est pas la période pour Yozwa Bajipouana. Le pourquoi retourne à Dieu. C'est lui qui te connaît. Monsieur Atindela Kyo, la leçon qui est nécessaire pour toi, Yango yo, il faut les katawana pendant que Yozo les kango. La leçon on va te présenter pendant tes 7 ans là, est nécessaire pour toi d'abord. Tolanda. Mais quand on a copié Muninga, il y a celle qui a 7 ans. Peut-être que tu as complété à 7 ans, peut-être une année passée. Tolanda. Muninga cause alors à 7 ans, les cas dans des vingtaines. Après cela, Azoma Yele Naye, vieux comme Kukuta Naye, moi bien. Yo peut-être à 7 ans, quoi que quand tu auras 40 ans. Allez, au bandit qu'on vit Muninga. Zokande yo période no zo les canaux est nécessaire pour le développement na yo. Mais c'est ça les conséquences aux spiritualité bi copia. Ndo moni bozo kendo kota na ba lodge. Bozo lukaka ba recherche le kola bozo bo Israël asalaki ba forcer la main à prophète. Nous voulons un roi maintenant. Nde makambuzo bo mabino. Bi copia. Quoi envier. Tolanda, vous voulez être comme les autres peuples qui sont les anciennes civilisations. Boyebi tumba boni France et bunda pour français à la France. Boyebi tumba boni États-Unis bunda pour États-Unis à les États-Unis. N'a pas guerre civile entre nous ici. Tolanda. Bino bozana badlo comme sous nan bo traverser te. Mais bolingi balamoko oh démocratie. Tatawana ndokiwana obotela mozolo en pleine ville de Kinshasa. Aya zoko vendre une idée pour vouloir être comme qui? Parce que tant que ko fanda na Belgium, amoni démocratie kuna. Mais Belgium est un royaume. Ce qui est une démocratie, il faut que Mobutu attende depuis qu'il a fait 32 ans au pouvoir. Mais au côté ko banda démocratie non na royaume à Belgium wanate, pour bango baza monarchie. Tolanda, un roi afanda na nganzami. Lokolo souci na yazali ke Mobutu aumeli mingi. Mais fala ko banda bargumano na roi aumela pe mingi na Belgique. Parce que yo moni ke mboke se développe pas, il faut quelques années seulement qui bokon. Siko bisika yo utaki. Kuna roi fa ausala nini wana azaka ka roi. Molingi democracy na DRC. So la ndeba ndeko nangai. Ndel kamna so baboyeke convier ezamala mote. Bicopia, il faut que ce qui est d'abord, la nature, elle reste la nature. Je donne un exemple. Ceux qui sont en Europe, vous verrez beaucoup de nos sœurs. À Komukuna,
peut-être a commis Mundele, peut-être. Tolanda. Mais regardez les autres races, parce que l'Europe n'a pas seulement les Africaines comme nani, leurs invités, il y a Chinois, Arabes. Et ça, rare mona Chinois, toi Arabe, tant que Europe, Asie, culture, nous, Europe comme y. Ils maintiennent toujours leur identité. Tolanda. Parce que mutu eza déjà ko kemba yebi aza nani. Eloko ina ke sala na Europe, akei po Europe changer yete. Akendaki ndeko baksa en plus. Yo na landa, boke Europe changer dino. Comment de fois qu'on a bon, moi je suis français, moi je suis en France, chez nous là-bas en France. Wait a minute. Tu n'es qu'un nègre noir venant du Congo. C'est ça ce que toi tu es. Ça, dans le bien on a cas direct. Yep, parce que français peut me changer le face à quoi comme un petit boy. Tolanda, sigoy. Pour ceux qui arrangent Congo, yo moni ndengenin. Oh le je suis français chez nous en France, Bato babundela ka France ba établir France. Koko na bundaka bitumba wana, yo zalaki kuna. Hein? Siko na kasko ya Congo mondeni, bisika yo utina na Congo na moni ndengenin. Parce que chez nous en France, siko na Congo na yo lobeli yango nini. Tolanda, c'est ça, complexe. Ok kuna bisiko kendaki échanger yo na ndenge ya malamu te banda wananga na bakana mnoke la nature on la change pas tolandi oyebi tango zolingo copier bizaleli ya batu mususu mais bizaleli wana ezoko match na nature ya ce que toi tu étais et kopesa kaka chibondantion tolanda vous n'allez rien bénéficier na loibwe tango boke ba diaspora na Europe. Qu'est-ce que le Congo a bénéficié avec? Congo est avancé? Tolanda. Mais les Chinois, bakenda na ba otambola na ba mokili bato ba ko fanda na mboka bato. Bon moni Chine ndenge zali? Bozo mona la différence. Mais Chinois pas kenda ki pe Europe te. Chinois ya pe Amérique. Mais ndenge nini? China a bénéficié de sa diaspora? Biso to bénéficié kana ba diaspora te. Parce que notre diaspora est allée se faire changer. Ou lié à Ayekola, à Komikuna, à Mikomisi français, veut dire que na berreur, y a ba français comme berreur na ye. Tolanda. Or, nature ya makila na yo, erreur wane okyo kozwa, eze ikila uta kibukoko na yo, erreur wane ne peut pas être retrouvée en toi. Et, à la fin du compte, bobaluki yezu tala pasi ya Congo. Tolanda bandeko nanga. C'est ça, tangu mutoze bate nature na yo zanani et tu es en train de traverser quelle saison? Tokan bandeko nangai. Tangu yenza mbana lobaki na envier point. Alobaki yango na tina na utiko loba boye. Mutu mususu yo komona ka clair soko comme na âge moko boye. Mais tu es en train d'envier mutu mususu na kana ye. Tolandi hein? Zamba permettre ye azwa o yazuana parce que Dieu est d'abord préoccupé na santé na biso non spirituel. Tolandi hein? Te confort physique est la priorité ya Nzambe te. Tokani bon Nzambe ceux qui bon ndasala pe liwate nda permettre yo kufata. Aspect non physique un jour viendra à la fin. So Dieu ne peut pas investir qui vous amène tout na qui physique na yo. Parce que qui physique nous est un élément moko temporaire passager. So il est d'abord préoccupé d'un aspect na yo qui ne meurt pas là. Comme l'esprit ne meurt pas. Tokani. So quand l'esprit est ainsi tel fallait que là, c'est maintenant que tu attires aussi certains conforts physiques. Tokani. Mais l'esprit doit d'abord être à un niveau convenable. Ndelzamba ko permettre yo au jouir pe na moi ba plaisir mususu pe poza pe kaka moto. Mais le rôle n'a jamais été renversé. Tolanda bandeko nangai. Yango bomoni nazalaka mingi en train de critiquer vos églises là. Baotia na bino na mutuka lokwa mundele saka bino ke talela Yesu akufaki na Golgotha akosalisa yo. Ba église pe ba ko bino ke Nzamba ko pambola yo. Nzamba ko sala boye. Souffrance yo congolaise mona na Congo
est lié avec l'échec ya government ya Congo. Tokani. Inconvénient, chômage aux anangwana na Congo, c'est lié avec état ya mboka na yo. Tolanda, voilà. So, humanité que primordial doit d'abord être qu'on sauve notre mboka na yo et fonctionner bien comme ça qu'on a misala ngozo luka. Zamba boilo musala te, mais il fonctionne en ordre. Tolanda bande konangai. Ce qui est d'abord important doit d'abord être résolu d'un accessoire de kopesa melayo. Tolanda. Confort ya mboka, quand je parle en anglais général, est lié na stabilité pe ya mboka wana. Et makambo yezu tala pasi ya Congo te. Oza chômeur parce qu'il n'y a pas de travaux dans ton pays. Tokane. Et anango likambo ya bakende koloko papa dia bulute. Tolanda. Pourquoi chômage est élevé? Parce que besoin un gouvernement incompétent à la tête du pays. Madame Nautu Kolobawa, ce n'est que raisonnement pratique. Bozi ba raisonnement pratique bo boaka, yango bo kendo ko kufaka na ba mer Méditerranée kuna, ozo kima mboka na yo, o kendo ko côté Europe, ale bozo kendo ko capsize. Okomona bo masweke balukelo kuno kufi. To landa. Parce que bobo sani les fondamentaux. Boza asphyxié na yezo ko pambula yo. To landi abanda kona ngai. Et puis la réalité des choses n'est ngai na monaka. Est-ce que baby que yezo aza peu préoccupé na makambo Congo te? Non, so réaliste bande kona ngai tala. Na la boy. Eloko nini eza na Congo qui est l'intérêt de Christ. Admettons que Christ est vrai. Ce que tu as ndenga bien. Eloko nini eza avec DRC qui est l'intérêt de Christ. Nothing. Tolanda, tout est seulement avec un intérêt. Même yetamboyaka sur la terre, selon la Bible, intérêt na ezalaka son peuple yaiki ko sauver. Il est allé sika monaki ke à atteindre objectif na yoana. Aka na Congo te. Tokani Sikoy, tolobi ke Congo a des richesses naturelles, c'est vrai. Mais ce qu'on richesse à Congo, il y a besoin. On a besoin ni à or nabino, ni à coltana. Tout ça ka abandonner ngai. Donc ce qu'on a tika mboka na ekende, buzoba na yo moko. Oko se retrouver réfugié na terre d'autrui ozangi mboka. Tolanda, nandengi a logique hier dans un intérêt à quoi bundela Congo te. Parce qu'il n'y a rien là-bas na Congo na richesse na biso na oyo yezo za ngo besoin. Tokani No. Yonde mutoza na besoin ba richesse na yonde bundela mabele na yo. Yezo ke na kota no wapi. Tokani an intérêt na ngote. Même Armageddon na yesika bongsaka kenda Armageddon. Ma kendo bunda Armageddon na ye na ba descendant ba nefli moyo na kuna na Europe de l'Est na ba territoire ba Kanawa na ba Moabitu wana. Nde bisika ke sala Armageddon na yeti. Tolanda ye aza avisa kande makambo ya kote kuna ata na makambo ya Congo te. Parce que le Congo n'ajoute rien na kibuyezu na ye. Congo n'enlève rien na kibuyezu na ye. Ata richesse tondi na ina na DRC, ba richesse na yezu za ngo besoin te. Yonde bundela mboka na yo. Tolanda ba raisonnement na bino bosaka même ata moko nzambe boyebi pourquoi intervenir kana epete. Qu'est-ce qui est là-bas ozo bakisa un plus na kibunzambe ne to il a besoin. Nothing. Tala. Boyebi Uranus et no kakaba diamonds. Tolandi Dieu est un esprit. Il y a beaucoup de planètes là lointaines où il y a créaka, où nakati nango baza na ba richesse. Bino ba monte ke soki nzamba za na besoin ba diamond na ko ke zongota na ba Uranus kuna. Ana besoin kwa na Congo. Banda na faut pas réaliste. Apesa bino Congo ndenga kabola ka batu na mabele na bango. Bino baza la bazo bate botika mboka na bino ekende, po nzamba ko kotela bino. Azana besoin richesse na bino na te po ya zala nzambe. Mais même si azoka mpe valingi azope richesse, il y a beaucoup de planètes où yonanga toko komate à cause de notre état physiologique, mais il y a tant qu'esprit à koko makuna. Tokani, do bundela wa yo pa ronza mapesi yo wana, bo bundela nde yango. Botino ko risque ka votre existence, l'avenir à bana na bino, po boloba yezu tala pasi ya Congo, na otala sabino quel est l'intérêt de Jésus avec le Congo?
Tolanda, toute guerre est toujours liée aussi avec un intérêt. Tokani, maintenant yezo ko mener guerre pour na Congo. Quel est l'intérêt de Christ na Congo? Bozana lo ko tamoko to yaza nango besoin. Tokani hein? Donc faut être réaliste. Prenez soin des cadeaux que le bon Dieu vous a donnés. Botika ko néglige kamboka na bino sous prétexte que yezo tala Congo. Yezu n'a aucun intérêt na Congo. Bolobi a esprit afin de kuna na lolo auprès de son père. Akena bomengo Congo wapi? Ya yebaki kenzambe son père a créé ka Congo riche. Siko yela ka pena Congo te pona nini? Tina makamba Congo te? Tokan bandoko na ngai. Donc bundela mboka na yo. Boza mayele. Botika ko poser ba aklo kwa peuple moko très inconscient. Boaba ta conflit. Bolingi Congo kende liboso, mais bozo ye boza conscient que mboka na bino eza jeune. Ale bozi sumboka bo pesa moins civil plus pire. Civil otata na ye a contribuer na konuire bino. Bo bambi kombo béton bo pesier. Lokola boza peuple bolingi ya idolâtrie. Bolingi ko glorifier ka ba individu. Bolingi famille baza base ya koshema na bino nde vous êtes amoureux avec cette famille là. Bolinga kasko nzamba sale loko nini? Tokan bandoko na ngai. Bino nde bozana boyebite ke guerre wana est. C'est parce que votre gouvernement est impliqué, balingi te guerre wana sila. Boyebi angote. Alors, c'est quoi alors la solution à cette guerre là? Bandoko na nga toke na raisonnement. So, toyebi biso nyonso ke gouvernement ya DRC a sa main na makambo kana est. Et a guerre intérêt, ça c'est la réalité des choses. Mais qui gagne dans cet intérêt-là? Ezaka Rwanda Yimokota, il y a des multinationaux et les membres de votre gouvernement. Parce que même les Rwandais et les multinationaux doivent coopérer avec votre gouvernement, n'est-ce pas? Quelle est la solution maintenant à votre problème? C'est de déraciner le gouvernement. Yezu na kachana equation yezu na kompa siko yezu za na kachiwana. Po ye mutu a pesa bino mutu wana te comme président. Tango betela kachilombo maboko. Bomona ki yezu na bino ki betela chilombo maboko. Ye yezu saka bino kaponela ka bino chilombo. Tina ndenge bo muponela ka chilombo na bino bo sepeli. Bo consulta ka yezu. Donc, le quoi va contribuer à créer ce cauchemar. Vous n'avez qu'à défaire ce que vous avez fait. Yo kangeloko. Pour fungolango, tu dois refaire ce que tu as fait, n'est-ce pas? Ou renverser. Le quoi la bois produisa kachilombo. Vous n'avez qu'à vous lever pour ya kende. Bon monte que vous renverser le cauchemar. Ngana moni bongo. Tolanda. Et botala skoyo boko kwa mamboka na bilonde ngeneni. C'est que ora komona kan azo konje ko sembla Yesu na pas de problème. Mais botiaka Yesu ndena makambu ya situation ya Congo en généralité o atala makambu ya Congo. Na bien Zambe kuto abando tambola na Israël a honoré la volonté d'Israël. Ainsi prophète pesa bango loko ba Luka. Prophète était troublé pour le peuple à l'erreur. Mais ça n'empêche Zamba bi pesa bango loko ba Luka. Ye nani Abraham tango ataki troublé Agar alingi komona Ishmael te. Zamba lobina Abraham nin. C'est la volonté ya Agar, ya moi c'est Sarah, I'm sorry. Ya Sarah. Tolanda, voilà. Dondelo nazolo bake ko commettre erreur hein? Surtout quand c'est lié avec ta volonté. Une volonté, quand ta volonté est liée avec la naïveté, l'inconscience, c'est vrai, Dieu comprend ça. Mais ce qui nous rend être humains, la puissance c'est la volonté dans l'homme. Voilà. So, l'autre côté, tu n'as pas la volonté. Nzambe ako override yote. Ce qui volonté na yo, zombe mauvais kufa. Olingi zamba salanini. Hein? Il n'est pas dans les affaires yako override volonté à bateau. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Même tant que bosambelaka, même ko sambela na bino, c'est volontairement.
Bosi bokanzamba ko imposer yo ke fuka masambela. Non. Tu choisis de prier ou de ne pas prier. Tu choisis de marcher bien ou de ne pas bien marcher. Il y a certaines choses nzamba kota kanaka tionate. Ta volonté, votre volonté. Tola ndaba ndekunanga. Votre volonté était aussi que Mobutu a kende. Mobutu alobi na bino après moi ce serait déluge. Bozanga qui ko discerner, mais c'était votre volonté. Tolanda, et le bon Dieu a permis. Tokani, voici les conséquences. C'est votre volonté aussi que Tshilombola est votre président. Zamba Lobanine, Asale Lokonine. Mais moi, j'aurais cru que ceux qui bozala kapata batu normal, de bofanda bo réfléchir. Que to senga nzambe ba prière, mais ba prière to bande ko sala n'était pas notre intérêt. Tala lelo. Tola ne bande ngai. C'est ça. Kwanviaka. Peuple moko bolingi ka bozana notion ko kumisa ka ba individu. Tangu Tshisekedi abimi, bobandi ko benge héros, sphinx, bobandi ko boke tous les éloges. Hein? Na nyos twana bino intérêt na bino zekini na kati wana. Tena ba démarche tatana bande ko sala. Intérêt na bino zala kinini. Bo bénéficier na ba marche. Bazalanga na lobia. Aussi mona tata moko boye, ce qui pas bandi mo liboma na mutu, akomi opposant na imaginaire, na mutema mabe, azo collaborer na bapaya, ayelanga oh démocratie. Ba discours ne wana ndetelinga fufuna mesa, ba discours wana ndepesinga musala. Ba discours wana ndesiliselinga bangunyina balabala boyete. Non, ba discours ne ba démocratie, quel est mon intérêt na discours ne wana? Ideology ne wana, quel est mon intérêt là-dedans? Na tire terrain nanga kuna kati wana ta. Tolanda, bandona mutu na via moko totalaka intérêt na devient moi mutie. Toi boy mamluba moko na tarape dur avec les hommes. Hein. Mi ba mso zakazo lingo, hein, ayelo ba discours je t'aime patati patata. Peut-être on s'ama pesanga ka cerveau ndenge nanga. Maintenant comment nazo yoka mutwe, siko nazo tala parce que moi j'analyse comme ça. Que présence à mutu au servir nganini dans la vie. Tolandi hein? Na la bakaka na fonction monétaire te kaila ngambongo. Ko servir nga peut être tu es très intelligent, au bak ça plus na maile nanga. Ça c'est manière à ko servir nga. Je dois donc il faut na mona ke yo ce qui na koti na vie nanga, je tire un intérêt avec toi. Tolanda mais ce qui na osona na mutu na ki ka ne ka un chrétien qui se respecte, déjà to tieba moins. Hollande. Donc déjà na snapjaka ke muto qualité cerveau na ye et servir nga ne loko ta côté dans la vie. Le choix est clair. Non ça makambute lokolo wana balaki ngape funa kende na bala. No. Ngana wo kende ko bala buri côté. Na ko kende ko bala mutu moko cerveau na ezali inutile à moitié. Soko ila kanga ba ida malamu te. Nazo tirer aspiration de ton cerveau te. Tu me sers à quoi? Au servir ngane loko nini. Donc ngai na ya na pesa nzoto yo servir na nzoto nanga. Moi à mon retour, ton cerveau là est un cauchemar pour mon bien-être. Toi là na ngai. Non, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Mutoko azolinga yo Jésus-Christ, Dieu m'a montré, yoza sur la planète Terre, nzamba sa pambola kimokili. Apesio cerveau. Ulio bunda na osalo s'établir dans la vie, yoza retourne selanga makam Jésus alobaki kuna na livre Matthieu. Nakena masolono wana wapi? Banda wana. Nakenda kamusala wa tozolanda. Quand je vais au travail, tu sais quoi, ça c'est une vie pratique, c'est une réalité. I have to work. Tokani na namoni Yesu supernaturellement etelanga fufute tolanda donc mutu soka ozotala déjà ye moko nanu ba virgule na vie na ye et puis ayelanga ba verset biblique ama Yesu lobaki tango silisi kote yanga makambo wana nde elesi ngai fufu nde bakisien plus na makanisi na ngai tolanda ngana msana na nina comme pasteur na kena ngo wapi j'ai une bible à la maison natanga kape yango je comprends donc on est comme miona. Mais yo mutu eloko nini ozo ko bakisela ngai oyo ezozala donc ozali asset na bomo inanga tolanda parce que ce que zali kamba bible ngana mso na zaka na alphabet
I have a Bible. Natanga kape Bible. Tolanda. Quand on écoute la to pour bande betanga la masola ba Bible à tout moment Jésus avait dit ngana ndiko tanga makamia zo lobaki te kuna na Matthieu tanga na sisi akutanga ngo je dois me lever aller me laver puis aller au travail hein bosi bo mona mtasi ko tanga Matthieu aller supernaturellement biloko to komelio époque pa ba mena ese le ka kuna kala o ba olia ba man ese le ka tolanda a eza makambo practicalité ceux qui na telemi na kolia ceux qui na telemite na kufinzala Tolanda. Donc, bah, écrit dans le Nouveau Testament, je prends ça comme légende. Tolanda. Et servir ngaïté. Tokani. Et puis, vous confondre en côté avec ne pas reconnaître Dieu. Pour nous, vous avez une compréhension, Tolanda. Je crois en Dieu, je prie Dieu. Ma cerveau n'a utilisé. Tokani, hein? Voilà. Nako basé vu na na makambo moko ba komela kinga na Nouveau Testament kuna tangaka. Tokani parce que ce tokata na ba notion wana vile ata moko te zaka na Bible koko nanga zaki na vile wana et puis nenga pena zaka boy na aspira ka pe ko kende pena bamboka wana te hein parmi ba mboko nga na kolinga na visiter Rome na ba Sicile zaka na kati wana te na calcula ko tango te o Damascus c'est peu Damascus kuna na Syrie na calcula bamboka wana ta de le kanga kutna makaniste ko un jour na ke visiter bamboka wana siko makampola komaki ya bamboka wana ngai na kena ngo wapi po bamboka wana na aspira kutko kende kuna te dona na besoin kende wemba ba raconte na ye na Yesu nena na ba Damascus kuna te ngai na zesika na zaliao Yesu na ka me rencontrer là où moi je suis. Quel est le lien entre ngai na Damascus? Alors pourquoi autant c'est la matoi na makampola kende ko sara kuna na Damascus? Et ça le linga nini? Hein? Ce n'est qu'un événement, est la seule ou pas? Bon, elle ko langa na ke ko tambula quelque part na kuta na Yesu kuna. OK. Tolanda. Plus na kende kutana na Yesu le chinois nini? Chinois ta akomaga autonga ba pona Yesu basé sur ponga na kende kutana na Yesu sikipe wapi? Tolanda. C'est comme ça que moi je réfléchis pendant qu'on a. C'est bien Paul la kende kutana na Yesu, bravo pour lui. Hein? Mais encore une fois, ezo talangaite po bamboka sika Paul la kenda ki eza nango na kati ya Congo te. Na omona na intérêt ya Congo na bamboka wana te. Bongo quel est l'intérêt que le Congo tire de Sicile kuna na ba Damascus? Biso to tira ka intérêt ni kuna. Pona mona ke bamboka neza nécessaire ponanga. Comme quel intérêt? Alors Damascus au servir Congo ne lokata mokote. Ba Sicile na kuna supe na ba Thessalonique supe ba Rome na ye servir na lokata mokote. Banzalezala kuna na Congo, hein? Bamboka wana ya Paul servir banzala Congo te. Tokani de faut la réaliste. Na utikoloba botika bizalelo amabe botiko zo sous prétexte de démocratie. Bomoni c'est que là où vous amène la démocratie, Congo na nous commis prêté. Nastan lobali kambo je ne fais que le répéter. Votre niveau Tolanda, vous êtes une nouvelle nation. DRC est le roi bébé. Tokani botika kolinga ko fonctionner lokola ba ancienne civilisation. Tokani bango basiba leka beta po bino bo leka. Tolandi il y a des siècles passés. Tokani bino bozo bandande bozane bandeli. Alors bosala ce qui est practical pour l'intérêt à DRC non pas ko kopiaka Tolanda. Bob sepeli alternance potata mwana mbalo bando tebno démocratie comme je dis bino bo attirente OK démocratie servir bino na nini ba multipartisme bino bo tirente na ngwa nkwa Tolanda ba parti politique wana servir dirasi na loko nini hein tetango ba botami nde babalabale bongi nde misale ye de sécurité côté Namboka. Parce qu'il y a le UNC, PPRD, IDPS, Kassit Congo Bongit, multipartisme. Boite, démocratie. Toi là, ndeba ndonanga. Papa mo na peka ke nan bozana maturité pété. Na bamboka obo anviaka. Il y a combien de partis politiques là-bas?
toyokani donc po bomona ke bomoni désordre boza nango wana même vos multipartisme là est une réflexion, il y a immaturité aussi na kati na bino tolanda mais ça prend combien de groupes politiques et ce parti politique pour mboka kende liboso toyokani hein taba désordre kaka bino 1 plus 4 1 plus tala tozolanda du désordre parce que boza une nouvelle nation botepatepa nano mais au lieu botala ce qui est important ko sauver nanu bomoi ya mboka na bino bino bozo mi pesa na kati ya désordre ya politicien o bazo zanga la maturité nécessaire pour na kokamba mboka tolandi hein imaginez-vous na masua mututu aza capitaine mais bon que ça la kilika na Titanic te tolanda leader doit seulement être un et puis il y a les co-captains à ses côtés mais bino boza devant une situation là où il y a beaucoup de partis politiques bango tout bangi bazala ba capitaine na masua Kongo ko te pate ndenge nini Kongo il faut ka ketepa po ya kolinga abenda boy o alingi tokende boy o alingi bo kende wapi tolanda tiboke tuta iceberg tokani abanda kona ngai donde bo banda kona nga na asenga na bino botika kosala makamna émotion bozala ka practical tolandi hein bosambela nzambe na bino ça c'est vrai botika komi pesa na ba religion eza practical na vie na bino te toyokani imaginez l'énergie bofournisaka na okena ngo na ba église na bino wana soki bosangisaki yango bokomba ta babalabala na bino bokovivre na ville eza pe quand même propre toyokani hein donc moni que la practicalité eza ke banguji wana kokoso obeli malaria tolandi hein mais yo kendaka kuno kendo kolala sipe na bamangenge no sipe na l'église en train d'appeler un être qui habite ce qui peut God knows where tolanda lobi tango kobela malaria okomyo yesu omniscient yako kobikisa ngai mais c'était prévenable tolandi abande kona ngai bon likambute ngana sukisi apona lelo encore une fois bosala effort botelema bosala soulèvement populaire bodéraciner le système tokani et arrêter ya kolukaka kotombaka na bapiège ya mindele tant bazo nous voulons voir la démocratie na Congo. Le problème de Congo n'est pas démocratie tolanda bande konanga nan bokomi wana te ça ce n'est pas le problème oyo eza besoin na bino immédiate tolanda il faut nanu botonga Congo tolandi hein ok bande konanga zerenga mamluba love you all bye bye